bonsoir, bonsoir, bana mokili mobimba, ma bota nyonso, ba famille nyonso, ba mi, ba connaissance, ba fan tout ya NJK 4 cadence, info promo ya partie d'abondance, eza ya bino la Nadine Bantimba dina la star, moi na Italie, moi na Milan, mbote mingi na yo pe preso partie d'abondance na famille mobimba. Mbote mingi na batien surtout au balandaka émission savoir vivre faire être dans la société ya Dina la star désormais nazana NJK 4 cadence info promo ya partie d'abondance vraiment bobandolandanga na site oyo na ba page wana bolandanga vraiment on a des bonnes news na ngai bobandozo info ya Dina la star na ebike mingi bo se poser ba question belé Dina ça fait longtemps au moins on a rasouté au travail rasouté. Vraiment 2019, na zongi na bino na info promo na NJK 4 cadence info promo ya partie d'abondance. Vraiment Facebook na ngai eza Dina Star compressor Bantimba, mususu eza Dina Star Alitan 14 Bantimba. Numéro na ngai eza 34 0039 34 77 015 605 na bato so bazana masolo bazana idée à solo là tout bana Italie bana Milan partout oza sur oza na besoin fête na yo to anniversaire na yo et les canaux site ya NJK 4 cadence fait promo contacter Dina la star oza anniversaire oza événement to le mo songolo oza beto lo belango na NJK 4 cadence to lo belango mingi lo belango te vraiment les loso qui nazala bino awa Tolibito sola likambo oyo e bouger mokili oyo e bouger oyo e toucher ba femme africaine tout e toucher même ba ezaka ba femme te na ba homme tout le monde baza toucher biso toza toucher na likambo oyo e sala mi na mboka na biso Congo ya ndeko na biso Michel na Gladys na mobali na bango Tony. Vraiment émission savoir vivre être dans la société l'obération si ba réalité o ezo le kana communauté la biso Dina la star vraiment Nathalie vraiment na 8 ans ya kolanda ba tupe ya kolanda fille la concernée Gladys na Michel na 8 ans ya kolanda histoire wana vraiment eza pasi mingi ezo sala pasi pezo sala mawa vraiment ezo sala mawa mingi ya liboso na vraiment eza moninga na biso mwasi babi oye komeliote moi comprendre pas nango ezate Michel soki akomaki na niveau ya ko agir ndengwana azani ya mate aza mutu to ebite nini oya vivaki na mobali na eti ekomati na niveau afuta tike ayati ko sala babzoba oya ko sala na mboka Congo to éviter peut-être à Sibir ya trop peut-être à Kouten na yango ya trop et tondi ba li moteme za sandu koute comme à la niveau moko esenga e bima donc à dégager kara oya bande ko yoka na kati ya motema na e malgré l'acte oya poser za ma to façon ya ko agir na eza ki mabe o mokili mobimbe condamné mutu à soutenir vraiment acte zate mais quand même batu ba pesier raison parce que azalaki mutu ayoki pasi mutu moko te na mokili oyo mutu moko te akoloba ke non ye alingaka basale mabe mutu nyonso to alingaka toujours basale malamu et to éviter peut-être mobali akomaki indifférent envers ye to éviter peut-être mobali akomaki na ba comportement moko bizarre envers ye peut-être mobali akomaki na niveau boya ye peut-être mobali alingaki so azali sukola kese bolingo te ndenge ezalaki yango etindaki fille oyo akita Congo abanda ko s'apprendre na ba peut-être ba makango ya mobali na ye toi to éviter to monika acte ndenge sala mi mais to éviter e bandaki ndenge nini tu comme à niveau ndengwana ndeko moi si sur agir ndengwana aza mutu to soutenir acte na été to soutenir en autre personne vraiment c'est au moins likambo ezolo ba même na ba ivoirien na ba nigérien tina ba américain na YouTube total ba amérique ezolo ba makambo na ezolo ba matina ba amérique na ba français ba koti makambo ba congolais brazil ba tout ba tomboki parce que acte o ya sali ezama be ya ko filmer muninga na yo ni ya ko publier nidité comme ça sacré surtout moi si nidité ça vraiment sacré niveau ya kanda wana nde asanga ki contrôle a perda ki contrôle vraiment moi si mon côté na libala alingara mobali na yeba joie moi si mon côté libala eza pasi libala ya pasi ya facilité ndeko moi si Michel azanga ki contrôle a perda ki contrôle peut-être pour na ya ba ki bon tellement Congo ne ba mona kala bango kombo bango ezanga na loi ezanga mibeko soki na agir koto peut-être na mobile
quand dans le sens qui on soit ça qui na mobile peut-être ben amuni que ba kangaye rapide yanga bana ki ko sala na Congo peut-être pour na kati Congo ne ti louer zate ne ti za ngo poubelle ne ta ko sala ne o alingi muto akoloba na zate donc après afuti ticket azongi koto vraiment za acte moko isa vraiment mabe makasi eza mabe mama parce que ba konzela biso ya mboka vraiment ceux qui ba tiki eloka boye e manozala ka ne ti po muto so to ba no Kenya na Congo ngolo eza ngo ne ti poubelle akenda ça n'importe quoi pas zonga eza acte moko vraiment condamnable mais to comprendre muninga pas comme na niveau ndengona pasi nini ayokaki pa comme na niveau ndengona kozala ndako na libala ozo souffrir na mobali wana ozo nyo comment ali mo peut-être mobali mbongo wana ozo souffrir ta musu yo mto osala utu mbongo ngo azo même mbongo wana azo ke kopesa base makango azo même mbongo wana azo tindira ba western nyo base musu esala la passe mais Michel vraiment toujours comprendre pas si na yo toujours comprendre pas non mais toujours condamner acte oyo sali ya ko séquestrer mu diro kanga mutu za l'état te o kanga mutu 2 jours na ndaku o torturer torture morale et le mabe o torturer psychologiquement parce que fi wana psychologie na peut-être que un jour à cause de problème parce que attirer na traumatisme eza malamu te ba menace mbeli déjà c'est ya donc ya fi wana pona yeza ki déjà bembe ane comme moi déjà bembe ti abimi wa peut-être so avant na ko ça o eza ndoto we pesa nini pour niveau kando za ki na capable ko poignarder pe au bois qui peut quelque part mais on a zolobela ezali pona vraiment babi mutu ba acte ça que ba acte mo ba benga ba acte mo prémédité Michel et ça ba acte mo o méditer qui on peut poser acte ndongo za ki lo mo kana ki on depuis Europe peut-être ça qui plan pour le bien la vidéo puis la ndi le bi ko na ko landela e malembe donc au sali o ba benga rapena ba enquêteur ba sala ko sali vraiment donc o spionner mutu donc o landeni o ba to ba sia wala ba sala rapena donc yo peut ça mieux placer au sala la ti o attraper mutu au lieu tant ayaki na ndaku na yo on benga la police Congo wana mboka na mibeko eza et surtout le nouveau président au bangi même pas Michel que mukonzi ya sika koti na mboka kaka tango mukonzi ya sika koti na mboka nde yoke sala makambo ndenga ebimi lokola sabotage au saboter nouveau président oyo bati nzambe atinde biso na moment oyo au saboter parce que bangi l'état te au acte ndenga kaka tango mukonzi ya sika bimi vraiment za acte moko fo za pini parce que pour sûreté prochainement mutu musu so ko sala acte ndenga pa Michel a sala boy ba sala e lokote et le remet ça na sala vidéo parce que la moni famille na membre de la famille na a réagi c'est comme si bazo appuyer na bango likambo eza mabe makasi oza mwasi ya ndaku soki mobala tio na ndaku mage bazo finga yo oza mabe oza soki ndenge mais lokola mobali wana abalaki batu musute abalaki ka yo ataki na ndaku c'est que yonde makambo c'est que yonde mwasi oya mona ki ko bala mais ko comment ti na ba niveau ndenge wana eza madame mingité c'est vrai ça la passe et ça la passe Michel oyeb sanga te ke yo na ki jeunesse non bon éviter vie non mais oyeb sanga peut-être yo avant bala peut-être yo pour ça qui acte bongo pour pariser la minute au moins na poto soit quitter na kin fille tout à boujaka voilà vu mes bongo biso tout le gars étape wana to na ba fruit peut-être wana ko galérer pour ma monsieur ti na ça ma monsieur eza ba galère ça souffrance ça passe biso tout le gars étape voilà que moi na poto pas yé oyebi no pe kaza na moi si na yé mais autant la passe autant la souffrance on a au check à mutu pour ni on peut se retrouver au misunga peut-être famille mon boulot on se retrouver on se comprend peut-être il pour créer moi désordre dans le foyer mon boy peut-être il pour ça parce que auto ça la marina les mal que nous faisons nous rattrape donc ma bête ça qui rattrape biso ma to vivre dans ma vie na biso et ça peut être ma bé mon auto ça auto zoye baté yango faut to senga pardon to éviter la jeunesse c'est surtout tant que ça je vais me to bosana yango le ba to vivre en Europe auto vivre dans mon clip partout ça oser baté likambo pourquoi to ça ma bé mon boy o senga to senga pardon tant to prier parce que Nzambe a souverain parce que conséquence ma soumetika toujours peut-être yo peut au subir au salaka et le mort au trouble foyer moroboy femme wana lela peut-être yo avant bala ça et le mort peut boy peut moi si moko pas lela pe yango peut ezongeli yo magenza ma pardonner mais pardonner mo futi ma sungu ya oyo sala pour moi la paix souffrance au moninga na monaka malgré to encourager acte fi wana gali sa salité mais
to condamner yo pour na kaka yo bimi l'état donc yo bimi vraiment M23 bimi vraiment donc il rambo ya film pour on a type la tenue de combat coupa mukuse mbeli na maboko torture donc yo pena donc bangi to zui vidéo moi so bete no fi wana ozina okoko beta ye mais et donc yo baby excusez-moi eza vidéo de ko filmer oza bande kwa basi yo moko pe eloko yo filmer yo pandi o sambisi yo poza nango magola ti kilo ti mobali mais oza nango mais on dimi o sambusa muninga na o mwasi o azana nzoto lokola yo mais tango ba ko musu ba osa makambo ba osa biso ba congolais boy siko yo lo bani parce que yo monde ko na yo congolaise o sali ndeko na yo congolaise ndengwana yebisanga soki étranger a menacé congolaise a longo na Chine bien tout le monde ba chinois bazo longa par-ci par-là ba rwandais bazo ya menacé ba congolaise o lo bani parce que yo moko mukolo mboka o saboter mboka na yo o bangi même nouveau président o batete o ba même pas loi ni o ba roté mi be ko ni ko ba continue ba ko o bangi te o kiti o ke o sali acte on peut au foot bien se pose aux zongi mbok na Europe mais attends na Europe fille wana pe dali ça na ba famille fille wana pas na bandeko malgré acte pe fille on va saler dans ma bête au condamné pe comment se fait-il fille wana la ndie na vidéo zo ba ke non ye ay ba été que mon bal na za mari mais to boité on a Facebook on bala on na kota la suka kana messenger non voilà vraiment peut-être côté mois d'août parce que mon fille sera lingi muni na ndimi te que mobile on attend na Facebook on attend na photo moko te ya Michel to na bana to na nini peut-être que c'est le quoi moyen ya ko échapper algo yi moyen mo rapport à azwa raison que non a eu profil la mobile on te maintenant li solo pour azuba beke ba umela mobile on attend li solo ba kamera na mobile la caméra na mobile ayoka te que mobile na za marié eza alobi be kazaki na posa mbongo aza normal aza jeune fille aza na projet bibi to leka beta poana vraiment la sepele na site na chroniqueuse mo kasala ke émission andima ka alobi biso fille ni na wa kotombola musapeke ya linga o marité bazali na bango kala so d'exception eza ngaraté mais la plupart au moins pas que zo linga mutu abala mo lingeka pona pasi famille lo ko lia te vie pasi mo tangeza te moi tanga ya te substance ezate o lingi mutu moko mari ka pour la sauvetage eza mabe mingi vraiment tout la ba conséquences tout la ne muninga akomi na niveau que mutakala ne akomi mutakala public tina ba ivoirien donc comme ngata mobali mo ko ça moi ça zuka a vidéo avec Gladys a tie a beti savon à se soulager donc valeur eza souté Valère a été pour les commencer mais Gladys parce que yebisa na minute wa cousin na ba otala ye na ba téléphone ba leki na mibali ba otala na téléphone ndinga zalaka ba ndeko na ya basi ba otala na téléphone ba camarade tout le monde a otala Gladys ndinga zali atala ti bilamba na minute Valère eza souté vraiment eza acte moko eza pe ça la passe mingi et ça la passe mingi mais aza peine de repère ko boaka été to repese ka ba courage mbala sima sa subongote tila niveau que non oya kokote na mutu donc c'est eza malamu te parce que oya tina ndaku ya mutu tanga les tango azoya na ndaku a fille wala Michel to landi ba vidéo ayeba ki déjà kaza marié parce que nani oyo mobali pareil c'est que non ba message na yo moi si nga amona ki yango donc fallait que déjà la niveau ba que non ya futa tel tout na quelque part mais yé malgré ça aye kaka na ndako babi le salaire du péché c'est la mort peut-être zaki à ça la on a mibale belé à ça la on a baté belé comment qui taper nzambe alingi asuki sa nzambe alingi asuki sa misana et vraiment tozo compatir ka pona likambo et comme lié exam muninga na biso moi si eza facile te biso toza basi moi si mo kota ondima asambo na niveau ya ni weza ko sambwa moi si mo kota ondima ça weza osali film porno na volonté na yote tu mindele ba bonga na vie pour la nika atika ni mutaka la sali film pour le sco y a zui combien Gladys a zui le côté mais mutaka na yeto wala mona osko na ba site pour no ba rozongo ba do chango ni bité na ye ba a zui le côté donc eso ça la passe a sali film pour no na volonté na été vraiment eza mawa mingi vraiment eso ça et sali passe likambo et sali passe na biso tout olandi yango ba femme violée ba femme tout belle ba femme violée tout belle ba femme maltraité tout belle ni mais ceux qui biso non sur base on comme que c'est maltraité entre biso na biso mi bali siko ba osani parce que d'autres la violence faite à la femme mais biso mo sur base to dit que ça sous ba violence on ya modèle wana parce que Michel vraiment d'habiter force on za ya ndeni lokolo yo moko zo panza mutu makolo na biso on ça sport nini
pour niveau ya force wana natali vidéo wana okotika lokolo mutu zo panza mutu makolo me wana force to kanda mutu comme ça na force ndenge wana to ndenge nini tala siko otie famille na yo wapo otie bana yo wapo ana poto awa fa bandeko ba rate ba za passe ya mutu atala wana ndeko lo bota ba libota mama ye pa na vie na ya na bana ya na foyer na ake kaya azonga tani ni ya ba okengelo bana soki lelo koti prison bana wana so baza mikie so bakatelo peut être une année bien 6 mois bien 2 ans tant surtout wana monte ko perdre ya trop so zaki na musala à compter déterminé na ebité musala ngo ba rozela kaka yo tim ko ma prison pozo ngo monte tango ko bimo ko perdre ba valeur na o mingi ko perdre makam na o mingi on perdre ma mingi oh avantage mingi au qui non so qui femme d'affaires ba faire na il faut s'arrêter à niveau mo boy vraiment ça ba kam so ba kanda mo sur le niveau mo to rappelle moi sima ozongi simo c'est ressaisi parce que tout na vidéo à niveau ba famille na ba ndeko no ba za ko petisa ba zo kanga ba zo olongwe poto ya au côté la prison awa ozuye po yo maman na batona besoin côté prison ba ndeko no ba opekisa o mais na côté la peka vidéo c'est comme si aux autorité moko vraiment diabolique parce que ba ndeko ngo ba opekisa mais na ndenge neti besoin banga yo bon na éviter peut-être pour la ki mutu poto mutu poto la mo influence moko boye peut-être besoin banga yo pour na mutu poto ba complexer ba ndeni po ba ndeko pena autorité ba ngai ba kanga yo ba ngai ba gangela yo mais ko bon neti besoin supplier yo neti bazo supplier yo et mutolandi Gladys ça veut dire que na vidéo alors bien la vidéo na ya ça qui interview que mobali azaki na chambre oh mais yo oza mobali olata jipe bien mobali ndenge nini mobali ndenge nini ko ndima biloko bongo esala mana ndako oyo zali bazo torturer mutu pendant 2 jours yo zawa nozo mona oh mais yo pour ça la prison parce que ils a non assistance à personne à danger parce que bazo boma mutu pour Gladys ça kaipe capable esprit be côté la mutu diable à côté à mon pas ça et le royal à ça la casse m'a regretté donc on a mis sur ce peu mbelio avec côté qui peut fille on a Gladys à n'interroger sur grave à bombier mais yo aux mobile aux a force mobile a toujours supérieur na éviter Michel on a dominé on a niveau nini Michel on a une autorité l'icône on a niveau nini qui est au à niveau que yo ko quitter quoi arrêter acte bongo même na chambre ko au téléphone au bengi la police ba ya mbango ba ko intervenir fille ngala la même pas un jour na ndako wana angara bima le même parce que Michel so banga Michel so banga côté mais police angara banga police na limite Michel ngara zo mbelio na tu police so bange ba ya wana bange ba arrêter bange kangeka ba kraka bange ataza makasi on ndazo kumisa ndeni bange ba sila naye mais yo mobali yo Tony o kangi do pe motema ni ko alerter police ni ko alerter ba camarade no ba eta 5 pour arrêter ba kanga Michel pour Michel ata ana force ndeni ala toujours moi si article la moi si so ici mibali va se présenter ki wana banga ba kangaye mais yo mobile va no tranquille donc on va lui bâtir va torturer moninga na nzala Michel na Gladys a bien melika ka mai ya papa bon mai on peut passer qui poison na 4 poison retardé pour y se manifester peut-être après 1 mois ou 2 mois ou 6 mois toujours le bapo tout na le salamité Michel na kando azaki pas azo beke na rage na vidéo azo babonga simimbe na kanda na rage na kanda na haine donc akoko tchapelo ko mabi bon ko peut-être tout na tiembele ko kufa sur place na tiembele ko mabi na mai pas mela kufa après quelques jours et ko ya to éviter to souhaiter te ezapé na condamner penza Michel te pour ceux qui fuient wana subir torture Gladys za condamner na yo mobile mabe parce que yeba ikoza na mwasi oyeba ikoza na mwasi pe ya matata oyeba pe ikoza na mwasi oyo aza pardon makasi ndengwana mais oyebi que moi seul là pas ça et le comment mabe mais on dimi fille wana za la torturer pendant 2 jours na ndako ta ningi mwasi ta mwasi ko bande ko za na ba sambushe siko yebisa nga sengo na oyo za nini yuza na bande ko basité ozo bande ko basité vraiment on dit bande ko ba sala ba au niveau sali fille wana Gladys et puis Michel vraiment fille on azaita ni mais azai comme gumba ta boye na yo Michel mais tu opandie kaka makolo poto batu ba mona nyoso tout eza malamu te vraiment ça acte vraiment ils a condamné il faut pas condamner vraiment parce que au sali mabe faut l'état vraiment à s'en charger na yo parce que au seigneur pardon ton limite au limbi mais conséquences ezalaka toujours parce que faut foutre en bana masumu pomba sima mutu soit ça la acte bonté même ngaso la sali acte bongo na zana droit à punition et surtout que batie nouveau président donc faut à ça quelque chose pour la relancer que non mboka on appelle loi fait comment
parce que mboko allait continuer à la bongoté biso tout on a besoin de les sérotaires on va dans la porte au libéla à to ya to vanda to pe les sérotaires que na mboko to ke ko fanda mais ceux qui mukonza wa koti même ba bêtise de continuer na okaka mibeko ya te louer ça te ça passe en tout cas likambo vraiment l'état mboko na biso atelema vraiment pour la likambo parce que fille a un droit à justice c'est vrai tout condamné te Michel a un droit na parce que a zou a mwasi fa yo ka passe ne loko ba sali mais abiko lingi ba sala to ko sala muninga te po ngapi la olinga te ba sala nga bongo mais tout condamné les actes o ya sali ya agressivité acte ya tentative ya assassinat o ya sali acte ya sali ya ko séquestrer mutu après ça eloko o leta mbese ka mai une fois amela pendant 2 jours ezama la mingi te fille wana un jour traumatisme ko sale mabe dans la mingi ko développer sur l'ixolo o roman na olinga na yamba une femme mariée na un homme marié plutôt débattre likambo parce que eza vraiment sujet mo ya kolobela o eza introduction vraiment na sepeli na solo na bino no surtout bala bote na ememo yo madilu mwana Italie mukolo forme na pesi mbote na des garages de Milan na pesi mbote na Lili Maludi na pesi mbote na Patricia Teams na pesi mbote na Karine Makaya Fatou Bamato motema ya shongolo nola batu no surtout o balinganga mwana nga ulda famille nga baleki na ngai petit frère propre fisto bantimba mbote na batu bana Congo bana Belgique bana France bana Italie vraiment la lingi bino bingi vraiment o eza sujet sali pasi o est déranger monde entier et toucher tous les femmes parce que nilité à femme vraiment s'exposer et comme dans le téléphone na bana mikie et sali pasi mingi c'est vrai libala eza sacré vraiment eza pasi mingi mutu so ebi nzambe te a osala o alingi mais o ayebi nzambe azaka la façon moko agiraka makambo na ye eza pasi ça mais tant to yela mabala to comprendre pas ça libala to bi nzambe na tungise nde muninga mwasi nde wana nzambe na sala ki boende parisien na ndeko bimane na kin na o régner na nzoka mwasi na bana o souffrir mais tant o yela libala to comprendre donc Gladys peut jouer au bala à comprendre pas sur Michel Amoni à comprendre ngo parce que le quoi na balité moyen ba passe libala ya te moyen ba eloko ni te tindi Michel a se poser acte ndé wana parce que ça bamba tout ça bamba kata bamba na matoi ba sopela ba ma ya moto pas regretter à côté prison mais ba acte bon vraiment et ça la malicieuse te bande konanga obola ndangai ceux qui mobala tromper yo linga soko kokina ote otiki mais soko okoka kanga ka mutema kena lo sambo makambo sokenda na prière mi bale bele ba changer bazala ba ndumba bazala ba sase ba changer a comme fidèle na moi si mais ato Michel asali na limite mobali wana a changer parce que ça doit sambu si mobali olinga de sens comme makambo na kopo batu bayebi na bango na mobulu batu bayebi na bango ya tomi na linga na basi na kotsa basi na ndado a changer te et le quoi a tumbo lilikam biso était bien en péjoraire donc a péjoraire la situation donc Michelle Obama na pesi pe comme Michelle Obama pas pena États-Unis pena ye pena pena ko wala sali M23 donc ye pena ko adam alekina ba kuluna donc ada pena grave donc ça le mouvement netiko na l'état ça na été donc ça le bon on est tranquille la lembi pe fufu na pas lié donc c'est comme si l'état zaté mais nzamba limbi ça est mokili pe ba to limbi sié mais acte otika l'impunité parce que fois sibir et loko sali torturer muninga ko humilier muninga a on a poto ebe ka ça on a poto ngeza plus grave ya on est ça en Afrique a muta fa na poto e makambo mboko ba vitesse mboko ne etambola to mone makambo le sama ki na pas chouchou ilunga kota ki prison pour la nini asala ki ba a violer ki fille moko boye asala ki boye a kota ki prison so za ki muta ko yo acte esala me ki chouchou ilunga ya linga sala ngote mais le ko la sali yango espoir que sala en Afrique ka dit Afrique lo ezate non nouveau président continue bien changer donc vraiment ça va acte moko vraiment ya condamner et na sengi courage na maman na Gladys